cuisine et lelo torso na la mama tembele lelo voilà ma tembele donc tika bongo non voilà donc troisième maille na biso et arroyo donc eza maille ya suka polimbisa po oyo ya liboso bomonaki te cameraman azwaki mwa retard ya kofongola caméra c'est bon abi donc mai oyo yango mutu eza mai ya suka na mai ya suka mpona kata matembele na biso selanga mpe mai ya propre wana passé awa c'est bon donc mbote cher internet boza ebele ya kolanda émission elubu oyo ekambamaka pa ya ndeko na bino papa Talo Mafionto soki bomoninga bwaka na esengo mingi naza précisément na commune ya Kinshasa bipai wapi toye ko découvrir artiste na biso o babengi na kombo ya papa Sudiata oyo akenda sango yango tokitaki siretere na lopango na ye po totala ye alambela biso mwa elubu moko ya malamu nazolo bakaka peut-être pe akoki kozala pe to pe akoki kozala te donc bokomona ye lelo tokoyeba soki akolambela biso nini soki akolambela biso baleine soki akolambela biso nini eza kaka surprise mais tokokota na lopango totuna parce que eza pa na ye toyebi te soki azali to pe azali te boko vivre yango mais ya mboto kota anapesa bambote epa ya ba oyo nyonso bazo soutenir biso et ba abonné na biso nyonso ya Ramzams TV donc papa bio bambote na papa bio motema ya mama Damaris papa bio motema ya mama Damaris donc bambote na yo pourquoi pas mama Diane Boulala na kata France bambote na yo et pourquoi pas Denzu Naki ingénieur climatisation na kati ya Paris bambote na yo donc Mama Nelly Kondo poupée ya mokolo ne bambote na yo ingénieur domi na sima ya caméra maboko trépied longi ya ba berger donc sans plus tarder tokota to vivre to luka artiste na biso vraiment soki azali et osala bien soki azali osala bien soki azali aolambela biso mwa elubu moko ya malamu toyebi te lelo so olambela biso baleine soki olambela biso nini donc soki misili soki nini mais tokota nanu ingénieur à suivre tozana ye oh artiste voilà. Bonjour artiste. Bonne. Oh, calme ça. Ouais, qui mes alliés. Bonne santé. Ouais, ça va, calme na bino. Kitoko. Et ça c'est puis to bengi na biso yote mais to yekaka. Ah, to ça ni to me ça ni na caméra. Na circonstance surtout kuta na moto supporter vraiment. Mais ni gasto sende. Ouais, qui mes alliés. Tout le monde y va. Oh. Ouais, artiste. Oh, lingo lamba. Na ina lamba matembele. Oh. Na ina lamba matembele. Oh. Danger. Donc c'est une certaine chance go. Ya to dame bon le ekufele zali. Le ekufele to dame. Ton ala mama tembele mo chaud. Par rapport baloba ke Sudia tayebi ko lambate artiste comédienne ba ko lambate mais Sudia ta net singa na ibi pena ko lamba plus bon na meka mpe ko yeba ko lamba po nazwa temps belé ya kozala ngai moko na basanski ya ko kende ba internat tout ça là
donc nazo pena mo temps ya koyekola koyeba kolamba et puis ndenge air moko madame a déplacé moi trop donc faut koyeba kolamba pour to liaka biloko balabala ti wapi donc voilà faut biso moko mwa nzungu epeli par rapport maman pesa sali pe fier pe boye lituka na moto yeko de fier za na moto ye mo lambi monene ye mo lambi monene vraiment là na ina somba elo moko na vivre frère ok, merci beaucoup. Et en tout cas, Baboy n'a pas besoin de chance. Nde to lobaika ke to kota to tala me to moni pe papa Soudia ta vraiment azolambe la biso elubu ya malamu matembele. Na eza elongo ya protéine bino ba oyo to pe bandeko ba kolamba elubu ya matembele te vraiment to tia matoyi. Oyebi to po yebi te babakisaka mayele. Ne? Ndeni balamba matembele toye ba yango lelo ba tiaka ni na kati ba sokola yango combien de fois avant to lamba yango to vivre yango na kati ba tiaka nini est-ce que ta mafuta mbila to mafuta huile to vivre yango partout na monde bozolanda elubu na biso o ezolamba maipa ya artiste ya mboka na biso papa Soudia ta vraiment sans plus tarder tozo kene na ina wenze ko soma poisson. Alors bien que na vivre frère to tika ibongo ye moko te to za l'accompagner et longo na ye mama dia ne bulala donc papa Soudia tazola mama tembe ala mama tembe to vivre to éviter so la bango ya bouillon so la bango ya va sens ni de éviter mais à suivre mafuta mbila ok ouais oui ouais ça beaucoup ok Et voilà, on a besoin de papa Soudia azo sala matembele donc tout est qui accompagné matembele bio pena matembele ya bio matembele vraiment tout est accompagné aso ba poisson toza pena ye awa ilongo to éviter papa ma Soudia ndenge ozo travailler boye tozo mona ozo dongola yango lokola pundu donc après lamba ma il faut kaka osala yango boye yango ezaka matembele tango tosombaka yango et puis ndenge kolela biso nyonso toyebi ezalaka déjà na basinga moko boye sikoyo mpona kolamba yango esengaka te basinga wana ezala fo koluka kolongola basinga wana
Ok. Donc voilà. Singa tolongoli basinga surtout sisi kolongola basinga tosokoli yango tant to sokola yango nesiko to kati Bah après presque kolongola basinga nango ko so na combien de temps? Ça dépend ya ningo sombeli ba mipiku ya matembele na so za nango 10 c'est que les journée on bimba na so za ki so za ida usuka mama ko to mi balika ndenge za boye donc et vous direz nango te direz nango te na bi ke petit rabi azawana rabi mudita OK azawana akoyede pe vera pour tout ça ngo chouchou. Bon na moto neti na moto esenga kobela nango combien de temps et puis esenga ga ekota ni po yana batu mususu balinga bala bango bouillon na représenter bango biloko na kosalela matembele. OK matembele ya mama na ngona bandenge belé na yebaka seri na ofanda na mbinza na ozone pa ya oncle nanga wana to ke nchik na ba kuzera nga ba alendungu ba jirindungu Izaki moko mona gino le droit de tour à midi tous avez pena bilanga na kata parcelle au mona buki ga matembe rabia ko edenga s'il te plaît ya ko edenga te beta show moi to buki matembe na place siko to kata ngondenge salama gino e katani to bano sango ya mibimba oh ce qu'on a 12 donc avant 12 heures qui est clair ce monde ben ra doit no ben ngo talanzambe oui ko biso moko net na bumbu na palais mère na biso siko maman Marie Claire Senga que je salue oui ma maman chérie donc na pesi ba mbote na famille nzadi momba ba talanga partout ainsi que ma femme à moi OK maman Cécile Magina Mudita donc tozaka mère tamo no lambela biso et loso na matembele basanisa bano benga ngo chakula imbu non pardon bana siko bakweli na ba VIP moko danger bana le bakola na vie de luxe trop bien sûr t'es Android bon c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal tawana mode de vie pesa ki ndenge mususu et puis ba fungama kité par rapport à ndenge lelo monde des autres kendela c'est tout à fait normal donc oyo biso et salamate lelo bana na biso ti bazo opportunité ya ko sala donc photo comme ça nzambeza mode de vie lelo OK donc voilà on l'avait ma quoi c'est bon merci c'est gentil yo moko artiste ozo sala ngo est-ce que bana na yo olakisaka bango pe ko koyeba kosala matembele na ndako ye aza petit na inde azati petit na ye azapa maman Marie Claire Senga grâce nzadi mais au président qui ngate ke au mwana yo donc ye les fantopena comme on est Rabi Mudita donc voilà ye vraiment tout le monde alors si donc on peut kitoko donc c'est que bazwa déjà formation ninga za zo betelu elo mo lamba mabebo ezaru alamba elo mo fobo osati bena oyaki nanzala esi kusa lieza te elo ni alamba za fobo c'est que là na comité bisika oyo lingaki akoma te alamba dai ya soki ngana fatigué mususu na ebiki na bimaki babilo tant na congélateur et vidé au senti que non tiki penza masolo petit pena donc alando yepe odame pe OK mais ça maman mbele ba potana pe ko sala ko yeba ko la mama tembele ko yeba ko sala matembele za na basi musu pa ko sala ndenge mais actif to dongola ngo boye ya za na temps wana kutute vraiment matembele ko sala ngo ya musala ya pena musala za penza temps sikoyo omona batu mususu omona pe bon kokate asali kaka ta musu akati na mitu ndenge omoni ne basala raponduti omona kati kaka po abeta shosho OK nzete oyo pe ezalaka bien po ezalaka pe na protéine oui voilà OK matembele mama ba forme ebele lelo forme na kolambela matembele bato ba komona po toza boye
mutu mosusu akosokola matembele akati atie mafuta na moto akalingi mbala moko olandi. Oui, c'est ça. Mais mutu mosusu ndenge nga na kosalela lelo na kotokisa yango nani atokisi matembele donc tango tokosokola yango tokati totyango na moto etoki après tolongoli yango ti siko mafuta ya mbila kotokisa wana iko vitamine yango etikala na mai wana te kasi mai wana ekozonga kaka tobwaka mai te ambo tobwaka mai te so eleki ebele nde tobwaki mais so eza bimi nango normal ka mai wana yango tokozongisa mpo protéine wana nde toa nango besoin. Ok. Donc voilà. Pour bamiso damso babwaka mai mpona microbe do babilo mo abongo kobwaka mai mobwaki mpe protéine mpo bien ya matembele yango ti toliaka yango eza nde mpo na protéine. Donc voilà. Peut-être mama mosusu bazalaka soka avant lamba misuni azwi atiango na mai ya moto abwaki mai wana babilo ya vivre frais ezalaka bongo bilo ya vivre frais esengaka bongo mpo anini eza babiloko moko toyoka bon ndenge toyokaka mpo ngai na koconfirme eloko nayebi te il paraît ke babiloko yango mwa baformol babiloko moko ya ndenge wana parceke oyo esengaka nini esengaka otie mai ya moto osopeli yango mai wana obwaki na yo après olambi biloko na yo. Ok. Mais eza différent na matembele po matembele eza babiloko euti na se ya mabele. Voilà balandi nyonso ya Ramzat TV donc papa bio motema ya mama Damaris. Mama Damaris mama Damaris je te salue bisio mama Damaris limbisanga na bosana ya kombo na o bosana ya kombo na lelo wana donc et dans le facilité donc voilà maman Damaris c'est là actrice à zone lelo matembele donc yo lia matembele we kale o ya bio penzo zo ya bio vraiment et ça là vraiment bien parce que ça n'a pas si belé to ba papier belé baza na poto kolamba vraiment ndenge ovandi pe nozo dongola matembele boya pa na tana te musu pe kolamba yela été donc tozo maele et pas ya papa Soudia te kozala malamu mingi mama Diane Boulala na phrase na soza yesu te to kana binemi te mama Diane Boulala mutu to yeba na ikala mais ata euro na tinda mu mais tala ba kombo bini na tanga batu ba yeba Diane Boulala te yo no zo bibise mabe vérité ndi ya onsko zo blessé batu vraiment les ambiances et ça bien sûr vraiment Boulala mutu na ngai mama Mardoché donc Diane Boulala vraiment na pesi ba mbote belé place aux alliés ici que bana tout na palais donc na lingi bino ya trop ya dolonianga omoni na osa matembele ta matembele ta latige misuni vraiment ta latige ça pena misuni vraiment donc maman Mathilde sala bina otala na matembele onde ni no sala ngo papa Roger pa epsinga bi papa Roger kiyedi mo bali ya maman Mathilde alors maman Mathilde oui abi donc suyo na maman tembe est-ce que ko rabeno la matembele au moins que bazaka sir na yote mais les autres zo vivre yango na lo banit na ba mbali ya théâtre ka mi bali mbagole kanga nan les restes ndi na l'équipe mi bali wala nan eza président Sai na président Kalem baba la ba bien danger yebi kolamba yo saka po meka kuna bango me ba misusu nano meka te moyo boya bango ezate ya solo vraiment te na meka pe ya batu mususu neti ya banani oyo meka oyo ya mabe ya mabe te to lia libumunde to ndaka merci beaucoup tozana actrice la biso wana zo dongola matembele oyo apo lambela biso na mokolo lelo vraiment totika moi temps tozongela bino après vraiment troyer basuki to koma na étape nini. Merci beaucoup actrice de Tikelio libre au samsala na yo. Merci. Okay.
natie mbisi na ngai ya kokauka oyo nakotia na kati ya matembele na biso na mai anatanda nani matembele ezosalama. Naza na ba aubergine na ngai à côté. Toza pe na poisson na biso, poisson oyo tokosala pembeni pona tolia na matembele na biso yango wana eza wana. Donc tosali na cuisine te puisque courant eza faible mwa molili, toza pe na lumière te ya LED yango to préféré tosala awa tellement parcelle mobimba naza penga moko. Donc et ko empêcher nango pété au voisin to voisine azate. Donc parcelle mobimba nazali ngai moko kobanda na seti na likolo. Donc voilà awa zomona ndenge naza kobongisa nanu ba épice na biso oyo toko lambela matembele na biso. Sala ndembi eza eutaka pe na mabele. Faut koluka ko nettoyer yango bien po mabele wana ekoki kokota na biloko toza kolamba, biloko bato bakolia ata biloko ezalaki kitoko ndenge nini, soki bato bayoki mabele esisaka mpenza appétit. Donc voilà biloko na biso tokosalela yango oyo toza na mbisi ya kokauka oyo tokotia na matembele, toza na poisson na biso oyo tokosala mopanzi awa, toza na matungulu na biso, tozali na tomate, toza na piment, toza na muscade. Papa bimiselanga na filet wana ya ba ai wana zwilanga tambo mamoko ya munene oya nango bimiselinga pe nino ya piment ya kwa ya mungu mbala moko mulangi wana. Donc voilà ndenge tobongisi biloko na biso boye foto chai pembeni po tokosokola ye mais iyambo te ya kosimba biloko esengaka fo kosokola maboko ndenge biso tosokolaki maboko, bien que bomonaki esika tosokolaki maboko te mais tosokolaki maboko moke to informer bino. Donc voilà pesanga ai voilà ai na biso yango oyo ya zwilanga pardon chelanga mai awa nasukolaka ba biloko po ezala déjà prêt tant tokokata yango. Bon, là na profiter pe kaka mbala moko ya kobongisa aubergine na biso oyo tokotia nyonso ezalaka prêt déjà. Merci. Tobongisa yango déjà. Tango ozosala aubergine faut kozala ekenge mbeli ekoki mpe kozokisa yo, surtout genre ya mbeli oyo tozosalela oyo mbeli moko impoli. Abonnez-vous na Zams TV, donc chaîne ya jeune frère na biso moko play solo la bien, donc pour s'abonner. Donc tonsu azawana pour na kuta coup de pouce la chaîne ya. ya, ndeko na biso frère na biso Zams
Rams TV ainsi que Bobo Sanate ils ont maman na biso moko na Autriche abengami na kombo ya mama Anne Amelia atindi bino vraiment bandeko nyonso bolingaka tonsu bokota na Instagram na ye Amelia Nana Anne Amelia André bokomona ba evre oyo mama Anne azosala aye na système ya réparation ya biloko nyonso ya ndaku pe azo créer bo s'abonner pe na chaîne na ye Mam Heart Rouge bo s'abonner en anglais dans ce comme le anglais oui Mam Heart Rouge Donc awa eza étape oyo ya kosukola matembele na biso matembele kole utaki na bilanga eza salité matembele eza salité faut kosukola ye bien basokola mapenza bien po matembele azalaka salité soki mai eza ebele kosukola ye même 4 fois 5 fois mais soki mai eza pena ebele mingi te donc osokola ata 3 fois neti nga oyo deuxième mai na ngai oyo nauti kotia na matembele na nga rabi ede nga osopela nga lisusu mai oyo libanda na terrasse kati ya cuisine e lelo
Tonsu nana la mama tembele tembele l'autre toi la mama tembele donc tika bongo nanu là. Voilà. Donc troisième maille na biso et angoyo. Donc eza maille ya suka olimbisa po oya liboso bomonaki te cameraman azwaki mwa retard ya kofongola caméra. C'est bon abi. Donc maille oyo yango mutu eza maille ya suka. Na maille ya suka. Pona kata matembele na biso. C'est là on a fait maille propre on a passé. Ah ouais. C'est bon. Donc mamudita soza kimbe bole batembele tika ekufela biloko na mitema shwete Ozeline malolo mama na assez malolo bébé na biso aye nzamba pambola yo yaka susu na bénédiction ya makasi donc motema oyo mama zalaka nango yo susu tango ye ya bwakelanga nini wana pona kende na place oyo na kokata matembele na ngai. D'ailleurs awa na saisonné déjà poisson na ngai oyo tokokalinga pour que tolia yango na matembele na biso. Voilà, à suivre. Là, effectivement, tout le monde est tangi, boye, comme ici, maman oyo, tomati sanzungu na biso, tomati sanzungu na biso.
ya matembele. Nazomona biso ya matembele. Matembele na biso yango tozotokisa ye. Maintenant totie mai te. Nazozwa mai. Nazozwa mai. Mai atuka tuliza kusali sengena tuta tomate na ngai tuta tomate biso tokotsa ezala déjà prêt. Tomate na biso tokotsa na kati ya matembele pembeni na kanisa bozomona matungulu na biso na ndembi eza deja ya kokatama. Nsi tokataki matungulu na biso na ndembi eza esika oyo tolingi totuta tomate na biso ezala penda mwa potopoto. Tokoki na biso kotika mwa ya kokata boye kokata na biso kaka totie na biso na nzungu eza nango problème te, mais la préféré totuta yango akoma pena potopoto. Soki prise na libanda ezalaki toyongaki totya yango tonika yango na machine, mais fois prise na libanda nazalaka nango te, préféré totuta. Voilà. Tomate tuche moins 3 mbuma timo moko eza ya kobela makasi, donc na mosusu oyo ezaki endere etela mpenza mwa malamu te, donc voilà. Danso lambe lambakale voilà. Kati sa isengeli tuni tosopela nzete ya biso mwa mai mosalela esengeli ezala propre, esengeli ezala propre. La santé n'a pas de prix, hein. Biloko tozolia to biloko bandeko bakolia esengeli ezala propre. Oyo boye soki ndeko aza na machine na ndako akoki na ye kotya yango na machine ebima pena mwa potopoto po apena na bosenga elemba.
wana anatanga matembele na biso eza kotoka matembele ezotoka jusqu'à ce que ekokoma na point oyo tokozala nango besoin pour que toi enchaîner donc eya azotoka na moto alors moto mosusu mpe akoki kosala na lolenge tokataki matembele na biso azwi mafuta na ye atie na moto mbala moko akalingi bongo na moto mosusu mpe akoki kosala na modele oyo nazali kosala donc natie matembele na ngai etoki apres na kolongola yango natie mafuta na ngai soki ebeli nakozwa nde baepice na ngai oyo eza awa natie yango na kati ya mafuta ekalingami normal po tozwi matembele ya biso totie tokoenchaîner. Merci. Nakanisa bato bozomona matembele na nga elembi ndenge nalingaki elembi amena lokwa esali boye nakokende mosika te nazwi nalongoli yango nabaloli yango na sani na biso oyo toza nango awa sani yango ozobalola fo ezala propre ezala propre tozobenga zela na koyamba ye voilà tozomole propre allez toujours ici faisons na biso na moto là totie nano biloko na biso à côté et là voilà, vous allez faire le soupe et bien là, après tous les canettes. Rabi yaka ko edenga na moto à côté poto cha nani mbala moko. Iso na mafuta ya bila tana ipene ya kutoka alimba ninasali boye tozozwa
tozolamba yango ekoki kopermettre motu okolia ngo na kwanga okolia ngo na loso okolia ngo mpe na fufu. Donc voilà. En même temps, nous savons peut-être que même nous avons aubergine. Nous avons aubergine. Nous avons tout autre saboué. Nous avons fait aubergine à biso tout taillé. Là, dans ça là, on va vraiment pour la relaxer. Bino, oye à okuta na ye. Aubergine à biso des acides au chocolat qui est mais c'est mis tout passer péra de sous. Donc, le chocolat qui est déjà. Là, nous avons aubergine. Watu za kupewa maji donc maji zake kibele uzumoni za ya suka hapo kuna sajino kuna kotia Tuzupe moi ok kimbuma na biso ya pilipili kotie kati ali nunca voilà tuzana mbisi po tuzaki kotia on a fait ça moins tunga bisi ya kokauka na débarrassaka ba biloko mosusu okonera kasi mosala ezosalama il faut ezalaka propre mbisi na biso deja totiaki ye na mai tout ça.
mbisi na biso bomoni tobaki tokolamba ye kaka na mai na ye moko ye tozwi mai parce que tozala toujours na besoin ya mai po awa toka auti na se moye to il faut kozala ekenge mpona zelo kozala ekenge mpona zelo mai ya biso wana ekoki oyo etikali awa etikali ndenge nalobaki tokotala ndenge nini mai oyo etikali aubergine oyo ekolema bokomona yango ndenge ekokoma tosuki wana te tosuki wana te tozwi mungwa bosana te mungwa tosokolekisa mama totalaka soki ekoki te ay tokoyeba kolekisa te eza kalkule voilà awa epasi to finiki biloko na biso awa eza na mai ya fufu comme ça tozelaka na biloko na biso ebela voilà.
Merci beaucoup balandinyo soya Rams TV donc boyebi bisika to bandaki na bisika oyo to komi to lingi to matasiko yo table artiste na biso donc a expliquer biso eloko moko akendaki vraiment na précision ba détail ya ko expliquer biso eloko moko ndenge nini balambaka elubu ndenge balambaka matembele ndenge balambaka matembele donc ya lambi ndenge ye ayebeli yango mais eza pele ndenge misusu bino boyebeli yango mais ya lambi naki boye ndenge ayebeli yango vraiment sans plus tarder bakozwa biso kala mingi te ndenge tozomata na table vraiment mami Musaou ozawana ozolanda donc papa bio motema ya mama Damaris donc kala te tozomata na table donc bon appétit na bino pe ko sala biso plus vrai bien na bisike vandi bino partout dans le monde donc à suivre. Na yo tsana yo ka tsana maboko pasopela yo mai bokoto vraiment togito matana table donc ce bomoni todo sukola maboko bose ke tolonge tumba donc togito mata vraiment na table bokoto déjà. Merci beaucoup na balandinyo so ya Rams TV vraiment ndenge bomonaki na ibandeli ndenge papa na biso artiste na biso Soudiata ndenge anaki kosala matembele awa tomati likolo ya table j'espère biloko nyonso ceci est beli vraiment sans plus tarder ko pesa yemoko maloba ndenge à préparer elubu na ye vraiment meka ipe ko expliquer biso vraiment ekozala malamu mingi. Merci na balandi nyonso ya Rams TV donc ezangai tonsu na bino ndenge bomonaki na ebandeli ndenge tobandaki donc tosali matembele na biso et après avoir kosala yango tosokoli yango eza biloko euti na bilanga il faut esokama propre tosokoli yango bien moi 3-4 fois après tokati après avoir kokata totia yango na moto yango moko nana etoki tango etoki ndenge nga nalingelaki tolongolaki yango nde totiaki mafuta ya mbila na kati ya nzungu oyo esengelaki tolamba yango tango mafuta ya mbila ebeli tozwi baepisi na biso totutaki tomate matungulu tomate mboma bien sûr donc matungulu bandembi tout ça totie yango ekalingami apres tozwi sikoyo matembele na biso tobandi kota malembe ti na ndenge ebeli toyi na mesa côté mususu tosalaki poisson na biso bato bamonaki yango pesa likolo ya table na côté mususu badive aza côté donc tozolia pour munoko ejuge kaka et puis côté mususu na bozani te alibitre aza wana donc les wana donc merci bon pesa biso bon appétit à tous donc tous ensemble voilà allez tokoki kobondela parce que Seigneur Dieu to pesio merci na oyo opesi biso tika ete ngolu na yo ezala likolo na biso ba oyo tozwi ngolu ya kozwa biloko oyo toleki ba oyo bazangi na eloko te nzambe kasi na yango tosengi opesa pe lisusu bandeko oyo nanu bazwi te na moma oyo biloko ya kolia
loko oyo tozali kolia ezala purifier na makila na yo et contribuer na ba santé na biso kasi et détruire te nyonso oyo eza ya yo te ezala mosika na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen. Bon appétit. Merci. Merci. Zala à l'aise, tellement se servir, Zala à l'aise, vraiment. Zala à l'aise. Moi, je vais vous taper mon panzi. Dans ce qui est au fufu mon panzi, au utiliser la sani oil. Ok. Pour mes athées poissons ça. Papa, il y a poisson qui est au lien. Félicitations, hein? Ah oui. C'est la même qui tombe. Ah, merci, c'est gentil. Bah, c'est monsieur Balamba à Boyete. Mais, tout le monde trouve le boko. Il y a un artiste, donc, Souka. Matemele. Oh, mais bah, écoute, bah, lamba, t'es pour moi, là, on sala. Mais, artiste a sacrifié tant. À l'ambe la biso, on a le bout, bien. Pour tout ce que tu as demandé, on m'a dit que tu as